Nzambe ya solo pe ya bomoi apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo. Nazali kotondo tata wa biso Nzambe botondi mpona libakuli ye aza kopesa ngai lelo mpo ete nakoka kosolola na bino baye bolingaka ye nasolola na bino mai matali lilobali ya ye. Lilobali ya ye oyo atia likolo ya na kombo ne moko. Ezali ngai ndeko na bino Tito Ngbanda. Nazo kotombela bino boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu. Lilobali ya Nzambe elobi nini. Lelo tokoyanola na motuna moye. Qui sont les vrais adorateurs? Banani oyo ba sambelaka Nzambe na lolenge ya solo. To bao babondelaka Nzambe na lolenge ya solo. Tokokende na lilobali ya Nzambe. Po ete lilobali ya Nzambe ezali bosolo, eza vérité. Tokokende na lilobali ya Nzambe po to découvrir toyeba banani bazali ba oyo babondelaka Nzambe oyo ya solo na lolenge Nzambe alingi. Bazali bao basambelaka Nzambe na ndenge Nzambe alingi. Mais nakotuna yo ndeko mobali ndeko mwasi motuna. Contraire à mot vrai. Ezali nini? Contraire à vrai ezali faux. Soki toza na babondeli oyo ya solo to bato basambelaka Nzambe na lolenge ya solo na mokili oyo tozali pe na bato oyo baoyo bakosaka to babondelaka Nzambe na ndenge ya mabe. Biso tosengeli koyeba bao bazobondela lolenge nini babondelaka Nzambe na ndenge ya malamu. Bao ya mabe te, lolenge ya mabe te. Donc ba faux adorateurs bazali. Est-ce que yo ozali moto oyo ozoko adore Nzambe na lolenge ya solo? Vrai adorateur to ozali faux adorateur. Mais poto ya na motuna mo biso ya lelo, qui sont les vrais adorateurs? Banani bazali babondeli ya solo ya Nzambe. Banani basambelaka Nzambe na lolenge ya malamu o Nzambe alingaka. Banani Yesu Kristu akolimbolela biso yango na kati ya liloba ya Nzambe. Mwana ya Nzambe ye moko azokoloba. Tokokende na évangile ya Jean chapitre 4 tokotanga verset 23 à 24. Yesu Kristo alobi ngonga ekoya pe esili deja koya. Oyo ba vrai adorateur, ba oyo ba yebi kobondela tata na ndenge ya malamu. Ba kobondela ye lolenge nini? Ba kobondela na elimu pe na bosolo. Po tata ye alingaka. To ye asengaka ba oyo ba bondelaka lolenge lona. Ba adorateur ya malamu, le vrai adorateur. Ba oyo ba bondelaka Nzambe na ndenge ya malamu, na ndenge Nzambe moko alingi. Po Jésus Christ alobi nini? Alobi ke bato oyo ba bondelaka tata na ndenge ya malamu, les vrais adorateurs ba kobondela tata na elimu pe na bosolo. Po tata alukaka nde bato ba bondelaka ndenge wana, asengaka bato ba bondelaka lolenge lona. Jésus Christ alobi te ete ba vrai adorateur ba kobondela ye Jésus Christ na elimu pe na bosolo. Alobi ndenge wana te. Alobi ndeke ba vrai adorateur ba ko adore nde tata na elimu pe na bosolo. Verset 24. Nzambe aza elimu. Et il faut. Na lopoto tango balobi il faut ezali obligation. Ozali na nzela mosusu akosala te. Lolenge mosusu ezali te. Lolenge eza obelsele moko il faut ke bao bazo kobondela tata babondela ye na elimu pe na bosolo. Ba vrai adorateur ba kobondela tata na elimu pe na bosolo. Bon, ndenge nini yo kokumisa Nzambe na elimu? Mutuna mona esengeli pe na yano. Esengeli oyeba que avant liwa c'est quoi? Pe ascension à Jésus Christu moyen ya kokumisa Nzambe na elimu ezalaka disponible te. Nzambe atinda mwana wa ye. Ose moko Yesu Kristu. Po ete Yesu Kristu akoka kokufa asekwa amata o likolo. Avanda na loboko ya mobali ya tata. Po ete akoka rendre disponible moyen wana ya sika ya kokumisa Nzambe na elimu. Moyen wana ya kokumisa Nzambe na elimu
ezalaka te disponible avant liwa c'est quoi pe ascension à Jésus-Christ. Moyen yango eza nini? Moyen yango ezali kokoloba na bakota ya sika. Savoir le parler en langue, koloba na bakota ya sika. Est-ce que yon de commencement de komobalo oyebi responsabilité na liboso pe ya munene depuis jour à Pentecôte? Est-ce que oyebi responsabilité na liboso pe ya monene depuis jour à Pentecôte? Responsabilité ya biso ya liboso pe ya munene depuis mokolo ya Pentecôte ezali kokumisa nzambe oyo solo na elimu pe na bosolo. Lolenge ya kokumisa nzambe na elimu pe na bosolo ezalaka disponible te avant liwa c'est quoi pe ascension à Jésus-Christ. Jean chapitre 4 verset 23 et 24 touti kotanga Jésus-Christ alobi vérité oyo boya alobi ngonga ezo ya pe esili déjà koya oyo ba vrai adorateur bato babondelaka nzambe ya na lolenge ya solo bakokumisa ezali futur ekoya bakokumisa tata lolenge nini bakokumisa tata na elimu pe na vérité pe na bosolo po ete tata ye asengaka bato o babondelaka ye na lolenge lona tata asengaka bato oyo basambelelaka ye na lolenge lona. Verset 24 obi ke nzambe aza elimu et il faut une obligation ozana choix mosusu te et il faut que bao bazoko bondela tata babondela ye na elimu pe na vérité pe na bosolo. Ba vrai adorateur bakokumisa tata lolenge nini? Ba vrai adorateur bakokumisa tata na elimu pe na bosolo. Alors soki yo kumisi tata na ndenge nzambe tata azosenga te ozali parmi ya ba faux adorateur bazali ba faux adorateur bakumisaka tata na elimu te pe na bosolo te. Verset 24 lobi ke nzambe aza elimu, nzambe azali moto te, nzambe azali pe mwana ya moto te, nzambe aza na mosuni te, nzambe aza uniquement elimu. Et il faut liloba nzambe Jésus-Christ alobi yango Jésus-Christ azo peser ba mot eloko ba mot azo utiliser il faut ezoko indiquer quoi? Une obligation. Ozali na option mosusu te ndeko mwasi ndeko mobali. Soko yo parlaka langue te alors oza à côté. Option ozaka kamoko kokumisa tata na elimu. Il n'y a pas d'autre possibilité. Possibilité mosusu yoso eza en dehors na mokano nzambe. Jean chapitre 4 verset 24 Jésus-Christ alobi ke nzambe aza elimu. Jésus-Christ azaki moto azoloba abi ke nzambe tata na ye aza elimu. Ndenge na uti ko limbolela bino ke nzambe aza moto te, nzambe azali mwana ya moto te, nzambe aza na mosuni te, nzambe aza na mikuwa te, okabiso bato zaka nango, nzambe achangeaka te, nzambe aza elimu, aza toujours elimu achangeaka te. Alors, nzambe aza elimu il faut que bao bazo kumisa ye bakumisa na elimu pe na bosolo. Alors, bato baye bazali koteyaka ke nzambe azali moto. Et que nzambe abotamaki. Bato bana baza ko contredire témoignage ya mwana nzambe Jésus-Christ o ye moka azoloba ke tata na ye nzambe aza elimu. Et jusqu'à ce point o Jésus-Christ azoloba wa lolenge loye ya kokumisa nzambe na elimu, lolenge lona ya kokumisa nzambe na elimu pe na bosolo ezalaka disponible te. Pona nini? Po ete bato bakokaki kobotama mbotama ya sika te. Po ete Yesu Kristu ye azalaki nano akufaki na ino te, asekwaki na ino te, amataki pe nano na likolo te. Ezalaki disponible te moyen wana to lolenge lona. Yesu Kristu alobi ke tango ezoya pe esili deja koya. Ngonga oyo Yesu Kristu esengaki ke akufa asekwa amata o likolo. Yango wana azako se refere na ngonga wana. Ngonga wana esengelaki eya.
Nzambe. Donc, apesaki bato capacité ya kokumisa na elimu à rendre disponible, c'était après. Ezaki te avant liwa résurrection, c'est quoi? Pardon. Ezaki avant liwa, c'est quoi? Jésus-Christ ascension a été. Et ende après. Moyen wana ya kokumisa nzambe na elimu. Pe na bosolo ezali uniquement ezali nini? Le parler en langue. Oh, ezalaki disponible te avant tango Jésus-Christ nano amatina likolo te. Ezalaki disponible te. Toke na évangile ya Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Awa na Marc chapitre 16 contexte ezali Jésus-Christ akufi asali mikolo misato pe butu misato na se mabele nzambe na nguya na ye asekusi Jésus-Christ na bawa. Jésus-Christ na nzoto na ye asekwa abimeli bayekoli baye pe asolo koyebisa bango makambo minene mazali koya avant amata likolo. Azoko yebisa bango mayema koya sima départ na ye. Eloko nini bayekoli baye bakozwa sima ya ascension na ye. Eloko nini bakosala na eloko nzambe akopesa bango na bomoi na bango. Lolenge nini bakokende ko témoigner, ko yebisa na bato bakoza capable koloba na kombo na à travers le monde. Alors, na verset 15, autant na Marc 16 verset 15 à 17, mais verset 15 na nzoto na ya sekwa nzoto na ya résurrection Jésus-Christ avant que amata o likolo, avant ascension na ye donc, avant que nous vanda na loboko ya mobali ya tata na ye nzambe, Jésus-Christ azopesa na ba apôtre na ye baekole baye ba dernières instructions d'une grande importance. Azoko yebisa bango maye makoya, les choses à venir. Et parmi maye azoko yebisa bango, ye azotangela bango ba makamu isi, makamu maye masalama. Oui, salami, c'est salama déjà. Makamu ndenge na ndenge kasi ezali na moko ya miracle, moko ya makambo yebisa ye, moko na kati esalamaka nano te. Esalamaka nano te, ye azoyebisa bango awa na esikoyo. Akoyebisa avant amata na likolo, avant ascension na ye. Mais communiquer na bango verset 15 lobi que Jésus-Christ alobi na bayekoli baye bokende na mokili mobimba boteya bo prêcher sango elamu ekelamu nyonso. Jésus-Christ alobi na bango nini? Bokende par tout le monde. Tout le monde doit comprendre et si yo zali koyo kanga sikoyo. N'est-ce pas? Absolument. Yo zo kanga sikoyo, zo fait partie wana. Ya mokili. Et prêcher quoi? La bonne nouvelle à toute la création. Côté ya sangwelamu na ekelamu nyonso. Sangwelamu o esengal ki bakende ko prêcher bateya na mokili mobimba ezanini. Ezali seko ya Yesu Kristu. Ezali kokende koyebisa na bato ke nzambe asekuisa Yesu Kristu na bawa azana bomoi. C'est ça la bonne nouvelle. Il ne s'agit pas exactement que yo kende koyebisa na bato na mokili ke Yesu Kristu abotama na Bethlehem. De comme ça bato robika. Ata obomi nzoto no zoyebisa bato ke Yesu Kristu abotama na Bethlehem. Yesu Kristu azaki mwana ya Marie. Non, bato na botama sikate. Bakotika bendingi bazawana. Mais pour bato na babika, bazo lobiko, bazo elimu esantu. Il faut que ça bon kaka besango izaka kamoko nzambe asekuisa Yesu Kristu na bawa. La plus grande nouvelle de toutes les nouvelles à travers le monde. Ezali nini? Ezali c'est quoi? Ya mwana ya nzambe Yesu Kristu. Ezali koyebisa na bato ke nzambe na nguya na ye asekuisa mwana wa ye na bawa. Amatisa likolo te avandisa na loboko na ya mobali. Allez par tout le monde. Kene na mokili mobimba. Bote ya sango elamu na ekelamu nyonso. Ekelamu nyonso. Toute la création comprend ba mibali na basi à travers le monde na mokili mobimba. Ezo comprendre yonde kozo kanga sikoyo. Est-ce que ozali? Ozo fait partie à toute la création. Quel était le message? Le message à Jésus-Christ na ba apôtre na ba ekoli baye. Ezalaki nini? Message na nzoto na ya c'est quoi? Message na apesa ki bango. Alobi na bango
bakende à partout le monde. Bakende na mokili mobimba bateya sango elamu na ekelamu nyonso. Verset 16 elobi oyo akondima. Oyo akondima nini? Oyo akondima sango elamu. Sango elamu ezali nini? Nzambe asekwisi Yesu Kristo na bawa, moto akondima, moto mona akobatisama mpe akobika. Kasi oyo akondima te akozala condamné. Oyo akondima eloko nini te? Oyo akondima te ete Nzambe asekwisa Yesu Kristo na bawa. Baye bandimaka résurrection te. Bato bana bakoko bika ata mokolo moko te. Liloba Nzambe ezali clair. Moto azaka na choix mibale. Soit ondimi na motema otatoli na monoko moyo ke Yesu Kristo aza mokonzi moyo, ondimi na kati ya motema moyo ke Nzambe asekwisa Yesu Kristo na bawa ozu lobiko. To oboyi kondima c'est quoi ya Yesu Kristo na Nzambe. Bon, otikali kaka ndenge ozali condamné. Verset 17. Tala makamu sima ye makolanda bao bakondima. Makamu sima kolanda bao bakondima eloko nini? Oh bakondima ke Nzambe asekwisa Yesu Kristo na bawa. Voilà. Miracle wana oyo ezoko accompagner bato bazondima. Eza bato bazotia tembete. Bato bazondima. Bokomona na kati ba miracle wana, ba miracle mingi esesalamaka deja kobanda Adam na Eva te na liwa ya Yesu Kristo. Mais miracle moko ezali wana. Na tango Yesu Kristo azoloba wana, miracle wana ezalaka disponible te avant mataliko. Ezalaka disponible te avant matalikolo. Ezalaka te. Botala makamu sima ye makolanda bao bakondima. Na kombo na ngai Jésus Christ, bako bengana ba milimu mabe. Bako sala nini? Bakoloba na bakota ya sika. Ils parleront de nouvelles langues. Voilà déclaration à Jésus Christ. Moi Nzambe na nzoto na ye ase quoi? Dans son corps ressuscité. Alobeli bango vérité. Moyen yango lolenge ya kokumisa Nzambe na elimu yango wana. Miracle yango ezakini miracle oyo esalamaki na inote avant que Jésus Christ amata na likolo pe azali ko mentionner nga wana uti koloba wa ezakini nini? De tout ce miracle na ba makamu si manso oyo kolanda bao bako ndima c'est quoi Jésus Christ moko kaka ezalaka mokolo wana disponible te avant que Jésus Christ amata likolo ezakini nini? Parler de nouvelles langues. Ngonga ezoya pe esili déjà kokoma oyo ba adorateur ya solo bakokumisa tata na elimu pe na bosembo na bosolo po ete tata ya asengaka bao babondelaka ye lolenge lona tata Nzambe bien sûr ye alingaka asengaka bao bakumisaka ye lolenge lona na lolenge nini bazolo bana kota asika de parler en langue oyo bakumisa na elimu pe na bosolo moment oyo eyaki après que mokonzi na biso Yesu Kristo akufi, Nzambe asekwisi na bawa, Nzambe amatisi ye likolo pa vandisi na loboko na mobali. Et na ba mikolo elekaki wana nde sikoyo grand moment wana esalami. Oya que Nzambe a rendre disponible les dons du Saint-Esprit. Zaki jour à Pentecôte. Miracle oyo ya ko parler en langue ezalaki disponible était avant. Ezalaki te. Oh, unique moyen à kokumisa tata na elimu pe abosolo eye pour la toute première fois. Et salamaki ezalaki disponible pour la toute première fois na jour à Pentecôte. Na kati ya buku ya acte, soki tokele na livre des actes. Ba apôtre balobaki na kota asika. Ils ont parlé en langue pendant mbala liboso na mokolo ya Pentecôte. Na otakoloba wa moko ya ba miracle oyo ezokolanda baoyo bazokondima ke Nzambe asekwisa Yesu Kristo na bawa. Soki yondeko mwasi yondeko mobali ya solo ondimaka na se ya motema mwa yo ke Nzambe asekwisa Yesu Kristo na bawa, miracle oyo ifo salama na bomoi na yo. Nzambe apesi yo capacité ya ko parler en langue. Non seulement qu'on parle en langue, mais qu'on opère 9 manifestations du Saint-Esprit. Moko na yango ezali parler en langue. Mais parler en langue, c'est l'unique moyen
ya adorer Dieu en esprit et en vérité. Moyen mosusu lolenge mosusu ko kumisa nzambe na elimu pe ya bosolo ezalité bobela ko parler en langue ko loba na bakota asika. Alors le cas ba apôtre bandimaki c'est quoi Jésus Christ bangone bazaki bato aliboso bazako loba ba parler en langue pour la toute première fois na jour à Pentecôte tant bazaki elimu esantu. Acte 2 verset 4 lobi nini. Acte 2 verset 4 lobi batonda makina elimu esantu banani ba apôtre et ba apôtre ba bandi kolobla bakota mususu lokola elimu nzambe azali kopesa bango po ba s'exprimer ezali te elimu nde ezali koloba à travers ba apôtre te liloba nzambe lobi ningo na te ba apôtre tango batondisamaki na elimu esantu oyo nzambe apesi bango likabo na mokolo jour à Pentecôte bango nde babandi koloba na bakota mususu mais nzambe nde azopesa bango comment esengeli baloba. Donc les apôtres furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues. Voilà l'exactitude de la parole de Dieu. Banani bazali ba vrai adorateur ya tata, banani bazokumisa nzambe na lolenge ya solo eza banani ba vrai adorateur bakumisa ka tata na elimu pe na bosolo kokumisa tata na elimu pe na bosolo. Alors lolenge nini yo kokumisa tata na elimu lolenge yango eza bobele se moko ezali ko parler en langue koloba bakota mususu. 1 Corinthiens 14 verset 2 lobinin 1 Corinthiens 14 verset 2 lobi que moto azoloba na langue to na kota mususu ya azoloba na batote kasi azoloba na nani na nzambe. Tango yo ozo parler en langue yo ozo koloba na batote ozoloba kaka na nzambe. Nzambe apesaka à rendre disponible lolenge wana ya kokumisa ye po ezala bobele entre moto na ye nzambe. Zabula yokaka yango te ba esprit diabolique ba yokaka yango te bobele entre yo na nzambe na yo. Toke na verset 14 na 15. Donc 1 Corinthiens 14 verset 14 na 15. Apôtre Paul a lozolobani par révélation. Po ete soko na sambeli na langue, soko na sambeli na kota. Kota mosusu. Elimu na ngai eza na losambo. Kasi mayele manga etikali ndenge wana. Et demeurer stérile. Voilà. Tango yo zo parler en langue, likabo ya elimu esantu ya nzambo eza na kati na yo, ezali na losambo. Ezoko sambela nzambo pe za elimu. Elimu esantu nzamba pesio eza na communication na nzambo aza elimu. Tango zo parler en langue, mayele no etikali stérile. Nasala nini? Verset 15. Nakosambela na elimu, kasi nakosambela pe na mayele. Nakoyemba na elimu ko parler en langue. Donc ako koyemba na parler en langue. Ako kosambela na parler en langue, kasi nakoki pe koyemba na mayele. Depuis jour à Pentecôte, tu commis à deux sortes de prière, deux genres de prière. Prière le sambo na elimu, le sambo na mayele. Avant Jésus Christ akufa aseko amata olikola vandisa nzamba vandisa loboko na mobali et que jour à Pentecôte ya avant wana batu bazali kozaka na lolenge ka moko kubondela nza na mayele. Mais depuis jour à Pentecôte lolenge ya kokumisa nzambe na elimu pe na boso ezaki déjà ezaki ekomaki disponible. Alors moto akomi na deux façons, deux sortes ya kosambela akobondela nzambe, akobondela nzambe na mayele to comme na elimu. Mais kobondela nzambe na elimu tata alukaka nde bato bana o babondela kai na elimu pe na bosolo. C'est cela veut dire ba bakumisa kai en parlant en langue. Soki yo salaka yango te, soki yo ozo parler en langue te, alors yo za parmi ba faux. Soko lingo za vrai adorateur. Mais il faut parler en langue, il faut kumisa nzambe na elimu pe na bosolo. Tokotala quelques exemples là waboy. Ya bato yo basala kipe ba opéraki miracle wana ya ko parler en langue après avoir cru tant bandimaki c'est quoi Jésus Christ. Bango pe balobaki pe na kota asika ba parler en langue tant bazaki elimu isantu. Na Acte chapitre 10 verset 40 na Acte 10 awa contexte ezali Corneille azalaki mopagano mais yazaki ko bondela nzambe.
nzambe atindi ange epai na yebisi tinda bato na Jope bengisa Pierre, apôtre Pierre azana mai na yebisa bino ayebisa yo. Corneille azwi basali baye atindi mibale. Corneille a réunir asangisi ba membre ya famille na ye na baami na ye bavandi bazozela apôtre Petro. Petro ntango akomi abandi koteya bango pasi ya Yesu Kristu ndenge akufi pe azoteya sekwa. Alors makambo nini maleki ntango bato wana bandimi. Verset 40 lobi ke nzambe asekusi ye na mokolo ya misato pe alingisi ete abimela biso non seulement na bato banso kasi na biso bayo tozaki ba témoin oyo toponamaki avant na nzambe biso ba oyo toliaki na ye pe tomelaki na ye sima oyo tango ya asekusi na bawa tango nzambe asekusi na bawa. Verset 42 et Jésus Christ apesi biso mitindo toteya na bato pe to attester que nzambe a établir ye juge ya bato baza na bomoi pe na bawa. Verset 44 lokola Petro azali koloba maloba mana donc aza prononcer ba mo wana mo nini mo wana maloba ma Pierre ya Petro ezalaki concernant pasi ya Yesu Kristu liwana ye pe sekwa na ye na bawa. Le banzama avec elimu esantu ekiteli bato banso o baza koyoka liloba. Verset 45 parce que apôtre Petro avant que n'est pas Corneille nzambe apreparaki ye alakisaki bilili ndenge na ndenge po prepare ye aboya te okende pa bapagano. Mais malgré cela azwaki nzambe apesaki sagesse azwa ba fidèle circoncis to ba judéen mususu bakende na ye po baza ba témoin na ye et pas bapagano. Alors le banzambe bi na verset 45 ke ba fidèle wana circoncis o bakendeki na Petro bango bazaki kokamwa. Bazaki kokamwa nini? Bazaki kokamwa po ete elimu esantu likabo elimu esantu epesami pe epanzani pe likolo ya bapagano. Ndenge nini ba fidèle circoncis wana ndenge nini ba judéen wana bayebaki ete elimu likabo elimu esantu epesami pe na bapagano. Verset 46 elobi nini po ete bazaki koyoka bango bazoloba na bakota bazoko parler en langue pe bazali kokumisa bazali ko glorifier nzambe. Voilà eloko indication et convaincre bango ke bato bayi bapagano bayi bango pe bazwi elikabo elimu esante ezaki nini bayoki bango bazoloba na bazo parler en langue pe bazo glorifier nzambe bazokumisa nzambe. Toke na chapitre 19 ya livre des actes, acte 19 tukutanga verset 1 à 7. Tango apôtre Paul azalaki na Corinthe, non, pardon, Apollos azalaki kuna na Corinthe, Paul tango asisi kotambola na ba haute province ya Asie akomi na Éphèse, akutani na ba disciple bayekoli basusu alobi na bango est-ce que bozwaki elimo esantu tango bondimaki bango bazongiseli yano toyoki meme te moto moko alobi makambo matali elimu esantu ya alobi na bango bino bozaki batisimo nini bango bazongisi yano tozaki batisimo ya Jean. Paul alobi na bango na verset 4 Jean abatisaki batisimo ya kobongola bato bongola mitema c'est batisimo ya mai na lobaka na bato bandima na oyo azokoya sima na ye c'est-à-dire na Yesu Kristu na Yesu. Verset 5 likola maloba mana bato batondisamaki babatisamaki pardon bazalaki baptisé na kombo ya Yesu Kristu. Tango apôtre Paul ati loboko na ye a imposé maboko ma liko na bango elimu esantu ebimeli kiteli bango pe balobi nini balobi na kota ya seka ils parlaient en langue et prophétisaient. Na lingena souligner loko moko pona nini apôtre Paul atiaki loboko na ye liko na bango atiaki loboko likona maboko ma ye likona bango po ete nzambe nde apesi ye révélation asala yango alongola cause eloko eza ko empêcher bango bazwa elimu esantu bamanifeste eza te ke soki moto aza malade yokendeka kuna otia
o imposer maboko mayo soko ozana habitude wana ya kotiaka maboko likolo ya bato sanke nzambe ayebisa yo catastrophe moko be osama na bomoi na yo parce que oke ngulu otie loboko milimu mabe eza pa moto wana lokola otie loboko okomi point de contact bakolonga epa na ye baye epa na okomi posséder sikoyo. Alors il faut nzambe nde ayebisa yo soko tambola bobe na nzambe zala à l'écoute ya tata na yo esengeli oyeba tata na yo ndenge alobelaka yo soko ye alobeli yo te kosakana te okende otia misapi loboko no likolo ya moto oyo aza malade te. Awa apôtre Paul asaki yango par révélation asaki yango mpona plaisir ya kosala te mais ntango ye asali résultat ezalaki wana bato bana basaki nini ils ont manifesté le Saint-Esprit baparle en langue mpe baprophétiser bato bana bazaki environ 12. Banani bazali ba vrai adorateur ya nzambe ya solo motuna yango wana qui sont les vrais adorateurs du seul vrai Dieu? Ba vrai adorateur ya nzambe ya solo ezali bato baye bandimi ke nzambe asekisi Yesu Kristo na bawa babotami mbotama ya sika bazwi elimu esantu ya nzambe mpe bazali kokumisa nzambe na elimu na bolobaka en langue bazoparle en langue na bakota mosusu moyen wana kokumisa nzambe na elimu mpe na bosolo ezalaka disponible sima ekomaki disponible après liwa c'est quoi mpe ascension ya Jésus-Christ lolenge wana ya kokumisa nzambe na elimu mpe na bosolo ezalaki rendu disponible pour la toute première fois mpona mbala liboso ezalaki na mokolo ya Pentecôte tango baapôtre batondisamaki na elimu mpe babandi koloba na bakota ya mosusu koparle en langue ndenge totangaki na Acte chapitre 2 verset 4 na ndako ya Corneille na Acte chapitre 10 bafidèle circoncis donc bajudéen oyo bayaki na apôtre Petro Pierre bakamwaki mpo ete bamoni ke likabo ya elimu esantu epesamaki mpe na bapagano mpo ete baza koyoka bango bazo koparle en langue mpe bazali koglorifie nzambe bazoloba na nkota sika mpe bazokumisa nzambe na Acte chapitre 19 tomonaki ke na maloba maye mpo na maloba maye apôtre Paul alobaki na bayekoli basusu oyo ya Efese bato bana bazalaki baptisé na kombo ya Jésus-Christ tango apôtre Paul a imposé maboko maye likolo na bango likabo bamanifeste likabo ya elimu esantu baparle en langue mpe baprophétiser basalaki nini liloba nzambe elobi ke il parlait en langue et prophétisait mpo na nini mpo bazwi likabo ya elimu esantu. Alors les vrais adorateurs bato oyo baadorateur ya solo bafaux te faux adorateur akoki kokumisa nzambe na elimu te kasi les vrais adorateurs bato oyo babondelaka nzambe na lolenge ya solo les vrais adorateurs bato bana bakokumisa nzambe oyo ya solo na elimu mpe na bosembo na bolobaka na bakota mosusu. Donc les vrais adorateurs adorent le seul vrai Dieu en esprit et en vérité en parlant en langue. Nzambe tata na biso mokeli ya likolo na se pe ya biloko biso apambola bino na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.